Koto kuluna likamba kuluna babi koto bozara na insécurité. Ane kuluna makasi. Koto bena baya boy ka bazali. Kuluna vraiment ya kuluna on a ba souci ati ba soda bazala koto. Bakima na ba kuluna. Ah bon? OK. D'accord. Siko ba so ndeti soda za na pona protéger bino. Bon bakima su ba kuluna. Ti abiso asko bakima. Poso tumbe bunda mabaye. To ba ya ay bondi ba bunda bongo ba yokani ba landi bango. Bana makala boye to musuna bana ya bumbu ba bunda si. On explique en sécurité. Est-ce que koto bozara vraiment na sécurité? Kuluna sécurité ezate kuluna eza makasi ko botora batu mbongo ko kare batu na ba machette surtout awa na pont oyo ya Landu. Awa biso bata sakalamu awa to vivre bien te c'est que sombu le beti bino bolali bien mais biso awa ya la moyen te ko kimisa bana ezala 2 heures ezala 1 heure eloko oyo ebenda bena ba makambo wana na kalamu awa ezali kalamu eza mukie ndenge kalamu ya mukie soki mai mbule beti mai uta banda likolo bakitoki mosi c'est que mai nyoso charge nango ezala koto zo ba plus ba mbula na biso moko ba mai uta likolo ba mai uta koto ba mai c'est que to ala bena pas moyen. boyoka batabumbu ba se plaindre balobi en sécurité za makasi koto bana maïté bana courant te babi a kuluna atana moye salemaka et surtout soki mbule bandi ni non sala je sais plus moi non comme ce qu'on est bang parce que balobi a baboto la basala rajete ba côté la batona atana moye même quand il pleut ils arrivent vraiment niveau insécurité tobi ke bakuna ba tina ba on a kanya makasi c'est mais koto on dirait ba se multiplier fois 2 makasi à niveau est 0. Donc toujours continuer tout dans la question. Bonjour. Comment nani? Get. Ande ko get. Ko mi côté ya mona osimbela na nga parce que ça muzala na nga. Oui, to kiti poto tout na juste koto est-ce que mai na courant eza bien. Awa courant eza na ba jour eza na bien mais mai ndé eza ndi passe makasi. Ya passe makasi pour koto pesa no mabe bakuna bakangi bon mais bazongi susu ebele makasi. Opération quand makasi c'est basali opération mais bakuluna bazakaka bazongi lisusu ya makasi fo ba ya lisusu fo bazonga pande bando ko boma bango pe ata msupe masasi pe babeti bango po trop de yankezoni ya makasi to ko kakutute même tala njela ba téléphone ko botola biloko botola po bakangi bango mais bazongi lisusu bao ba voyager basani ba ye siko tonte ba précisément ici katoza toza wapi awa toza bumbu na bumbu na quartier nini quartier Mungala. OK d'accord merci beaucoup maman Iguette voilà cher internet bonjour. Bonjour. Comment nani? Miradi. OK ndeko Miradi to kiti totuna est-ce que mai eza bien courant eza bien koto? Courant coûte ezala bien te. Mai coûte toko sata une semaine 2 semaines bimaraté. Raison mosco eza niveau tuna te bata régie de tomba ko tika ba facture. Ba ya suko tika te po ba yebike mai bimate. Ba tika de. Ya courant de ba ya ko tika po ba yebike mo courant we ya kaso ye et 17h ti mo 23h ane kenango et ya nango souté. Courant za ka jour manko. D'accord. Est-ce que koto sécurité ça? Insécurité plus. Ba kuluna mabundaka na moi. Nabutu nyonso insécurité ko kita boy téléphone ba boto ba sola ba koma copie na ba kuluna. OK. Mais biso to yebi ke non ba opération ya kanya makasi c'est bande ko sema bazokanga ba kuluna. Bazwaki na bango ndambo. O bazwaki mais misusu ba souci at koto ezala te. Ba souci ezali. Mais soki bakangie kana minute oyo. Apesi mbongo batiki ye. Moi 2000. Batiki ye awa soda na bakuluna bakoperana bango akosa ba azokisi mutu boye bafutika mambonga mukie abimi bakuna ba grand kuluna oza venizongo. D'accord, voilà ma wecha, on pourrait remonter et faire encore un tour sur une autre avenue au monde.
te tofime ndenge kote. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Ndinga. Ok papa Ndinga toyeba awa toza na quartier nini, commune nini pe na avenue nini? Awa toza na quartier Mongala. Ok. Commune Bumbu, avenue Zongo. Ok. Papa toyeto tuna kaka est condition de vie bo vivra ndenge nini maye malonga eza est-ce que courant eza soki mbule beti bozalaka bien bodindaka bakuluna est-ce que koto kuluna eza est-ce que basoda basalaka pe musala ya bapatrouille kolekaka koto zoza awa mbula soki beti maye kotaka na bandako. Ok. Soda soki kulune bundami akangaka inonsa bango na bango bayebani na bango. Okay. Inonsa nde ya kokanga nde tovandi boye tamusu bozana bino na kuluna na ndako te soki azoko leka aya récupérer mwana na bino po bokende futa ka mbongo. Okay. Bon bato basala mali balandaka bango te. Balandaka bayebani na bango, balandaka na bango te. Condition mai awa nde tozaboye nde tuuti ko bima wa 3 jours. 3 jours mai bimi bande bimi. O doyo kende soki combien de jours bima ka sauter. Okay. Banda babandi au sala nzela out to travailler soki je crois bien taba 3 mois to 4 mois. Mai bima ka te. Kura out za na délaissage. Lele ye lebe ko yana ngote. Soki pe ye tamuso boya ko suto ko yana ngo journée normale te e ko katana nango. Donc courant normal ezate. Mai ya bien ezate. En plus batu badindaka. Donc ba mai kota batu na bandako. Raison et ça là que bo dindeza parce que ba caniveau eza malonga te. Raison ça là eza que ça caniveau te mutu atonga pembe na kalamu. Faut que tirer kalamu po to sala à l'aise. Kalamu po kalamu mutu to koma oyo ndako oyo kalamu. OK. Alors deva batu wana moye to sala l'aise ezate. Banda ko so batonga pembe na kalamu. Pembe na kalamu wana ndenge za bona soki batirango te balongola bango ba quelques mètres po kalamu ya munene batonga yango to kozala à l'aise te. Donc soki moindre kaka mbula soki betika ya mukie. Ba il faut côté na bandako. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo Kisanti David. OK. Papa osali combien de années awa? Sinon maman 1972 bando zala. Connaissez le parent bokilo, bateke le parent bango la sombia, onyo sezaki yanga mais la teke bandamu ndamu ko. Papia kana lekini. Ngamona komona sima kuna. D'accord papa. Toni sko toyeba, est-ce que awa mai na courant ezala vraiment bien? Ah maman. Courant ezali, courant basenga bomoni eza kuna. Mais courant bisawa si 30 jours de sala courant 15 jours. OK. Il faut dire yaka plein. OK. Pe yang pe soke ye e fanda kate. Komoni kaka yaka ba maso ba 9h 10h ke. Komoni 23h. OK. Et bon mai. En tout cas mai ba pompe nga wala za pompe mais pour ba kanga pour ba piaka ne ba fatir ser. Yang pe yaka na ngote mai. Est-ce que côté sécurité ezali? Ah maman côté sécurité en tout cas tous les sociétés belé pemeni malgré ban bazo tcha mobulu bazo encadrer bango. C'est le tout je l'ambition bien. Vous avez bien babi ce côté c'est mbule beti bodindaka. Ah tellement pas vous côté sebo. Sur mbule ndoki bisa tous les colo. Mutu ma izala sur tombo ki ma côté akati awo. Kuna nyonso mati na kati bandako. D'accord. Sikore tambo mona kodinda bongo raison ya kodinda wana. Bo singa na mokonza mboka basala nini sani il faut basala awa po botika kodinda. En tout cas eloko to senga ba yoka keo yoka ba loba keo ba ya ko kire kalamu ba ko timula kalamu edinda po mai panzana kate. Ba lo ba to za pemeni na kalamu comme ça ba bongisa mais tout le monde peut battre ngote. Sinon en tout dinda ka makasi. OK. Makasi pena. D'accord, merci beaucoup papa. Merci. D'accord, tu continues. Maman. Papa kombone. Aris. Papa Aris, tonto ba toza na quartier ni to na commune ni. To na quartier Mongala na commune Bumbu. OK.
Ok, touti kosolola na bandeko mosusu bayesi biso balobi koto problème eza nde ya kalamu koto soki mbula ebeti bodindaka makasi yango tongai tosolola na bino toyeba raison nini ezosalaka bodindaka soki mbula ebeti. Oui mama toza na baraison ebele oyo ezosenga mpena ke todinda oyo tosenga na gouverneur de la ville na ye moko chef de l'état. Oui tosepeli lelo batieli biso prince na elenge sa eza esengo makasi oyo nano tomona te mais awa biso bato asa kalamu awa tovivre bien te c'est que so mbula ebeti bino bolali bien mais biso awa eyalaka moye te kokimisa bana ezala 2 heures ezala 1 heure eloko oyo ebenda pena bamakambo wana na kalamu awa ezali kalamu eza mokie ndenge kalamu ya mokie soki mai mbula ebeti mai euta banda likolo bakitoki mosi seke mai nyonso charge nango ezalaka koto oyo zwa baplisi bambula na biso moko bamai euta likolo bamai euta koto bamai seke toalaka pena pas moyen tozosenga na gouverneur de la ville tozomona bango baosala oyo ezosengaki basala mais biso mpe lelo mpe toa mpe na posa ke biso mpe tovivre lokwa bato bana ville de Kinshasa. Oui totongi bandako pembeni na kalamu biso toa na droit te tokoki kolongola bato pembeni na kalamu eza nde ye nde leta nde moto akoya kolongola bato pembeni na kalamu mpona biso mpe tovivre lokwa bato. Mais non bateau soki ba nde bozo ba ke OK c'est bien balongola bato pembeni na kalamu soki balongoli bato ana pembeni na kalamu OK vanda. Non ata kolongola bato te esengaka te ke non mpona kalamu efongama fo kolongola bato. Il faut pas pousser. Non fo kopusa ata mwa 1 mètre ozwi mwa 1 mètre kalamu efongami mwa mokie esengi te ke non fo kolongola bato mpona soki olongoli mpe bato soko bato wana mpe baovivre nde mai siko mai ya komela na courant. Non na koto ya mai mpona koloba vérité mai ezalaka bien mai eza bien mais na minute oyo nde toa na bese ya mai na parti nde baosala prince batio ya mai nde baosala prince batracteur epanza mai omona ye mosoma 1 semaine mais biso moto oyeba bango ke eya mpona prince mpona sans prince toalaki à l'aise na likama mai mais courant mpena nde tika nokutu prince ndenge bazotonga fo koloba clair eza prince ndenge bachangeaki batio mais sikoyo batio wana ko eza ya kopal tracteur air moko aosala boye ya pandi tio yango wana air moko ke mwa 1 semaine mwa 2 semaines mais sans wana tozala bien na likama mai. D'accord, si Gentilien Mobila sko nini pona mai. Te pona mai pena pona mai basunga biso kaka. Surtout pena likamba kala. Courant kutu tika. Mama lisola courant kutu tika. Courant côté courant za la bien. Wap. Courant awa biso awa ngana ajuster. Ngana za ajuster ngana liaka na courant na sala na courant. Soki courant bokoki koloba ke pona kokumisa bato courant tokokumisa bango so tolobi banda le 25 décembre ti lelo toza na mois courant ya mois bien en dehors ya wana courant ezalaka na ngote mais courant ezalaka te mais banda le 25 décembre bena ti lelo malgré tout ba fait der na bango na minute lo wa courant ezate mususu mais ko yana ngo ezala ba 15h 16h soki raté ba heure ana 23h. D'accord, merci beaucoup. Merci. Boyoki ya vie ya bandeko Jaurès pour moni ndenge kalamu eza muki bazosenga juste ba pousser la bango ba cure courant et ba cure kalamu poko to nzela bato batika kodinda bana mikie baza awa bandeko bazo souffrir parce que soki mbula penze ebeti esenga kokimisa bana na butu mokonza mboka tala pe ka ya bato koto baboyi na bango to sael bango prince ba pe na besoin que batika kodinda maya komela na ka bato msuba ba mela maya pompe kala est-ce to vivre bison soka na kati ya RDC baloba kin la belle wap kin la belle to mona bato ba souffrir bato ba lela elo lokwa courant koto ezalaka te bana OK tona moment ya bokangi classe po bana bavana ndako faut courir ezala bana batala TV est-ce que bana bavana ndako bocha bana bawasaka na vraiment libanda bon trouver les bateaux côté solution. J'espère que Gentilien Mobila message est comment bateau bazar vraiment a besoin musala et salim. Merci beaucoup Maoja. Papa. Bonjour. Papa comment on a simbi nanga yo? Comment on a kina mvidi? OK, papa kina mvidi, ça fait combien de années awa? Awa na sali ata 30 ans. OK. 30 ans. Na bumbu Na bumbu. OK. Papa toninka juste tout sur un abino par rapport à Bamai. Est-ce que mai bimaka na courant est-ce que courant peut ya malonga koto ezala? Courant malonga ezate mai pe ya malonga ezate. OK. Raison est-ce que c'est la que mai ebimaka te courant malonga ezate?
Bon, ezaka mpona bango bato ya régie des eaux. Mpona bango kaka yango wana mai ya malonga eza te, courant mpe ya malonga eza te. Papa balobi koto soki mbula ebeti ezalaka scandale. Ya solo ezalaka scandale, donc eloko ezosalaka mpo ezala scandale ezali fo bakire kalamu. Fo bakire kalamu wana nde tokokoma na kimia. Kokure kalamu bayesango mpe monene parce que balobi bato mingi batonga pembeni ya kalamu. Bon, bayesango mpe mwa monene. Comme ça, badindisango mpe na se ezala profond. Ok, pona mai. Papa koto tonto tu na esuli kamba sécurité. Est-ce que koto bozara vraiment na sécurité? Kuluna Sécurité eza te, kuluna eza makasi kobotola bato mbongo, kokare bato na ba machette, surtout awa na pont oyo. Pont oyo ya Landu. Non, message ni oyo ko passer na bakonzi ya mboka po batala pe kana bino koto. Bon, bakonzi ya mboka basala kaka makasi mpona sécurité na mpona kokire kalamu. Ok, merci beaucoup. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre baladeur. Je ne suis pas seule, je suis avec Naomi l'américaine. Assista Kibisonama Wejato Kiti to Tamboli Boyo Kande Bandeko Bakoloba. Bakolela Bakosenga Musala et Salima. Baboy na bangote prince Banzimi. En sécurité Koto Eza Makas. Basali Bango Makadam. Pardon, je suis désolée. Basali Bango Makadam. Baboy na bangote bona Makadam Bazana Bango d'accord. Malgré Musala et Salima, vraiment Nandenge. Et longo banité baboité banzimi mais to kitine maramba mai komela ezate courant ezalité bazo senga pe na mokonza mboka poza moi ndingisa eloba nango ta Rachel Eshako alobi ndingisa bo fungolela bango kala bo curé bo approfondir comme penza na mozindo po koto soki mbule beti bandeko bakima kana bana bandeko baza ko belela awa na kuli media balobi sango epanza na papa mokonza mboka tala pe kan ya bato koto est-ce que tango yaki kotala ko inaugurer makadam okota kiti na kata baveni biso dozo rabele ma to lever l'autre ah ouais to quand Jackie ovanzi koto toza kote nini awa toza wa toza na quartier Lunga Avenue Landu yeah OK toninka totuna est-ce que koto ma ebima bien ebima na moi bien bon courant na kuwa pesa na moi bien to mso yati ba si sabi koto soki mbule beti za problème kodini mai pene kota na mapango to dindaka vraiment mai kota na mapango o senti make wi mai bakomba koma koleka fo ba mema bino bokaita koto kuluna likamba kuluna babi koto bozaka na insécurité ane kuluna makasi koto bena baya boyi ka bazali kuluna vraiment ya kuluna on a ba souciat te ba soda bazala koto bakima na bautu bakuluna ah bon OK d'accord siko ba so ndeti soda za ana pona protéger bino bon bakima suba kuluna te ya biso asko bakima poso tumbe bunda mabaye to ba ya ay bonde ba bunda bongo ba yokani ba landi bango bana makala boye to musuna bana ya bumbu ba bunda si ko se ba bundi bongo ba soda ba ye ba sange ba sange ba yokani ba bunda bo ba soda ba ye bongo ko ne ba bunda bo ba yokani ba ndi suba soda ba kimi OK d'accord voilà ça retourne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre baladeur. On était à Bumbu, on a parlé avec beaucoup de gens. En sécurité, maï courant, kodinda. Vraiment, on a besoin de Moussala et Salim. Merci, moi, avec vous. Contre Mikolo et Zabongo, Miming Namaweja, Napilov, na l'américaine, Babi, ça, c'était mon tambo. Tout le monde on a Bumbu. Et puis, on ne sait pas demain, on sera où. Mais il faut attendre seulement parce que news il faut accoul immédiat. Ming Maoueja, à moment Naomi, moi puis love Moussala. Merci à maman Françoise Vita pour la confiance. Thierry Vita, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Merci, bye.